Natondisa Milisusu, Nesengo Mokolalelo, mardi 25 avril 2023, pour nos kopesa bino, basangona bino, lokota lingala ngonge beti, otobogise libino. Namwangonga moke, tokotalisa bino, ba détail news. Tofungoli na Matali, présidence de la République pour Nakoloba été, Tata Mokonzi Kolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, Mokolo ya lundi 24 avril 2023, na cité, il y a Union africaine, Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel, il y a Église Kimbangis Wapi, Ayaki Kopesa ba remerciement, il y a ba fidèle Kimbangis na Tata Mokonzi Kolo Congo démocratique, Lolenge à reconnaître combat ya Kimbangu Nanzela journée, il y a le 6 avril. Détail na Yannick Moulengo. Ayambama kitoko epa ya Tata Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel ya Église Kimbangiste wapi tina ezalaki se moko kokomisa ba remerciement ya ba fidèle nyonso ya Église Kimbangiste kotala lolenge a reconnaître combat ya Simon Kimbangu na nzela ya date ya 6 avril oyo ezalaki décrété férié epa ya Mokonzi ya mboka. Nabobi Minaye, chef spirituel ya Église Kimbangiste atalisaki ete atondisami na esengo makasi na mokano ya Tata Mokonzi pe asengi na ba fidèle Kimbangiste nyonso ko bondela pe ko soutenir ba action ya chef de l'État. Boyo Kangonga. Makamoto solo oyi asalilaki biso ya malamu. Ya le 6 avril. Nous avons, avec le président Tshisekedi, évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nzambe alataki pona biso bato mozo tobonga. Ndenge Tata Simon Kimbangu alobaki ete le 6 avril ekosala mosala kuna tozokende. Yango emonani. Likambo tolobi na Lingomba. Cet événement est un motif de joie pour nous les Kimbanguistes. Alobeli yango pe likambo esengo po Tata Kimbangu alobaki moto mwenda kobonga. Yango biso ba Kimbangiste mipesi na nzela oyo ya Tata Simon Kimbangu. Ngonga ibeti. Na Italie sécurité, Sengibo Simba était vice-premier ministre à Défense nationale paix ancien combattant Monamboka Jean-Pierre Bemba Gombo Ayambaki na bureau na ya Mosala mokolo ya lundi 24 avril 2023 ambassadeur ya Congo Brazza paix ya Égypte au Bazali a accrédité na République démocratique du Congo wapi masole za na mesa na Italie situation sécuritaire na partie est la République démocratique du Congo. Olanda ba détail. Balai diplomatique ezali kokoba se kokoba na ndako ya mosala ya vice-premier ministre ya défense nationale pe avancé combattant mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Bongo mokolo ya lundi 24 avril 2023 azalaki na masolo na ambassadeur yekolo Congo Brazza na Congo Kinshasa Cyprien Sylvestre Mamina. Lokola moko ya ba pays membre ya CIRGL na ye basolo laki na o Italie bongo situation oyo ezali bongo kotungisa sous région na est ya Congo démocratique wapi ba M23 na nzela ya Rwanda bazali bongo kotia mobulu makasi na Bobi Minaye Cyprien Sylvestre Mamina abetsaki ngonga boy. Question d'intérêt commun, je parlerai beaucoup plus de civilité. C'est un fils du Congo, des deux Congos j'allais dire, qui a d'excellentes relations avec les autorités à Brazzaville. C'est un frère et il nous a paru nécessaire de venir le saluer et le féliciter à la suite de sa dernière élévation. Influence évidente, c'est un dossier pour lequel toutes les contributions sont nécessaires. Comme vous le savez, le président Lourenço a été désigné par l'Union africaine et à ce titre, il est le médiateur. Mais nous savons aussi que c'est dans le cadre de la CIRGL qu'il exerce ses fonctions. Bien entendu, le Congo peut apporter sa contribution, mais à ce niveau-là, membre de la Troïka de la CIRGL, de la présidence de la CIRGL, oui, nous suivons de très près toutes les préoccupations liées au développement de la situation sécuritaire à côté de nous, bien sûr. Je dirais très fraternel.
parce que c'était la courtoisie, la civilité. Donc on n'est pas allé en profondeur des dossiers. Ils auront l'occasion, peut-être avec son homologue de Brazzaville, d'aborder ces questions-là. Kaka mokolo wana ya lundi 24 avril 2023 ayambaki lisusu ambassadeur ya République arabe Égypte na Congo démocratique Echam El Mekouad. Nae batalaki likambo coopération militaire entre bikolo mibale. Na bobimi nae abetsaki ngonga boy. On a discuté des grandes lignes de coopération militaire entre nos deux pays, l'Égypte et le RDC. C'est une coopération qui date depuis longtemps. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble sur le domaine militaire. Donc bien évidemment, on a parlé de ce qui a été acquis jusqu'à maintenant et en même temps des projets pour le futur prochain. Donc je peux vous dire que en question de coopération militaire, l'RDC peut compter vraiment sur le soutien de l'Égypte. On travaille dans plusieurs domaines comme l'encadrement, les stages, coopération en termes de conseils techniques, militaires. Donc bref, tous les domaines de coopération militaire. Ngonga Ebeti. Kakana Oetali, sécurité, Sengebou Simba était gouverneur militaire ya province ya Nord Kivu, général Costa Dima, azalakina masolo naba elema ya FARDC na centre d'entraînement, ya FARDC oezwami na Masisi na province ya Nord Kivu wapi, asolakina bango na Oetali sur son sécurité pe apesaki bango moral. Ba détail na Yannick Moulengo. Natina ko renforcer moral ya bamapinga ya école Congo démocratique nde gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Ndima a salaki descente na centre d'entraînement ya ba FRDC oyo ezomi na Masisi. Liboso ya ba élément Constant Ndima a bandaki na ko rappeler bango règlement intérieur ya armée pe discipline oyo ezali centre ya réussite. Asengaki na bango ko boya banti Valère Ndakisa ko mela ba drogue makaya pe ko beta masasi sans autorisation. Ko boya cause la salité pe ko boya accoutrement oyo ezali non conforme na règlement militaire. Nasuka a rappelaki na bango pe lisusu mission principale na bango oyo ezali ko battre la intégrité nationale pe protection ya ba population na ba bien na bango. Boyo Kangunga. Oyebi ko tirer na ba position nyoso. Le premier soldat. Mais jamais, tu es ici sur le terrain, qui est aux amandos, qui est le côté, on a le temps où il y a mon toté. Parce que la constitution est le bien, que tu vas l'école, la population na yango. Tu l'as ici, bino yango te na sei. Mon tomo pas la ici, bino yango na sei azate. Mais oh, azali ko sala awa, azimando kake ko intimider bato, c'est-à-dire, azalaki kuluna, azalaki voyou, azalaki voleur armé, voilà. Alors ayeko bo marasiko na kati armé. Donc il va pesi yo matériel militaire bazako pesa yo. Ezali pona ko bon ko battre là et tel yamboka na biso ezali pona ko battre la population na biloko na bango. Ezali pona ko kota nango na ndaka moto te. Ezali pona ko boma moto pona ko za téléphone te. Ezali pona ko boma moto pona ko za mbongo te monsieur. Non. Boyeba ke tozali na tango ya bitumba oyo akomeka biloko ndenga yemo akomona pe na miso parle de voleurs ceux qui sont na kati na biso ozali moyibi na kati na biso ozi arme na biso ana l'état okende kosala makambo oyo l'état tindi osala nango te. Ça c'est très grave bana na ngai fo boyeba yango. Ngonga Ebeti. Ministre ya Finance mwana mboka Nicolas Kazadi atalisaki na baimboka na nzela ya briefing moko oesalemaki mokolo ya lundi 24 avril 2023 ete maponami ekosalema na délai moko constitutionnel pe na oetali misolo problème ezali ata mokete bolandai Maponami. Oui, tu es libéré na ndenga ba moyen to nango pour ko santé que tu na bitumba mais ce sont là tous les jours tout na y a témoin chaque fois ceux qui problème est ali si ko to kani bien hier avril ça avant bon tu as pas besoin tu as ndenga de se présenter est-ce que okoka bon c'est tout ça ndeni so ka yipsinga nga pension nga kotoyo osali bien ndengo yipsinga comme ça on ngana sala boye na chango si et sima na kuchayo na priorité. Donc, toujours qu'on est bien, objectif n'a pas que
Bongo est dans la prétexte pour l'élection. Il faut élection salama selon dans les délais. Donc, Bomi Bongissa Binonyos, n'a dit que vous avez moi politicien et moko. Donc, Bomi Bongissa, retard et vous avez raté, toujours qu'une élection. Ou dans la distraction est alliée. Merci, Monsieur le Ministre, de faire cette précision sur ces sujets, parce que fort malheureusement, il y a toujours des interférences et beaucoup de manipulations. Je crois que la volonté du gouvernement de parvenir aux élections dans le délai est restée sans faille. Et quoi qu'il advienne, le gouvernement travaille pour que cet objectif soit atteint. Parti politique Force populaire des démocrates, FPD, il y a autorité morale, Jean-Louis Baouna et Tchaki Mokoloto na charte, il y a Union sacrée de la nation, wapi délégation FPD et Zalaki, conduite na Yvon Mundadi, ou Azali secrétaire général, Nyonsoana et Salima Kibongo, Mokolo ya lundi 24 avril 2023, reportage à Yannick Nzouki Mandembo. ezalaki jo moko historique na bomo ya parti politique Force populaire des démocrates FPD na mukuse oyo endimela ko défendre baction mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo lundi 24 avril 2023 en absence d'autorité morale Jean-Louis Baouna Yvon Mundadi, le charismatique secrétaire général ya FPD, a kumbaki délégation ya parti politique oyo etikaki siège na bango na veni Kasavubu na commune Ngirengiri pour na kozwa nzela ya siège national ya plateforme Union sacrée de la nation. Et sikanini bakendaki ko signer ya yambo acte d'adhésion lokola parti membre na kati ya Union sacrée. Pessima cérémonie solennelle moko ezalaki organisée et sikanini FPD et signaki charte lokola parti politique oyo ekobunda na intérêt ya mokonza mboka na élection ya 2023 na kati ya Union sacrée. Boyoka Yvon Mundadi ndenge azali kobetsa ngonga. Non mais la qui était vous savez les salamatosa sima mokonza mboka. Voilà la raison pour laquelle parti des choses à la Force populaire des démocrates. Tout ça la mosala pour n'avoir sa majorité écrasante et pas mokonza mboka. Merci na mokonza na biso parti Jean-Louis Baouna Mabolia. O ya tindi biso to ya ko participer pe ko signer charte yo to za sima mokonza mboka to le bien était biso to ko ya na stade bato ebele pour to soutenir vision ya mokonza mboka et mokolo na nde boko mona biso chaka makele mingi te to kina na misala to manifester déjà o eza volonté ya ko signer charte lobby nango to se préparer pour na ko kota pe ko laksa mokonza mboka était FPD eza parti eza sima na yi. FPD viva! Viva! FPD viva! 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 Force populaire des démocrates! Boum! Ngonga ebeti. Na oetali santé et Sengri Bosimba été mokili mobimba et kundoli journée internationale de lutte contre le paludisme au Ezalaka Bongo le 25 avril Yamboula Nyonso Bongo pour 2023 thème retenu Ezali Bongo il est temps de parvenir à zéro paludisme. Na oetali société Sengri Bosimba était Tatiana Pembe député national ya district ya Tchangou asalaki descente na commissariat urbain ya Tchangou simanaye kozwali susu sango ya la police ya sous-7 kumbi ya quartier 13 na commune ya Njili kobeta masasi na elenge mobali constat esalami epai ya Mifika na Mboma. Quartier 13 commune ya Njili ekomi kobenga mabuna gana epai wapi boyandaki mikoleleki ba criminel bakotelaki libota pe babomaki ndeko mobali moko sur place akufaki libota bakendaki koluka babateli ya population oyo ezali la police ya sous-7 ya pene oyo ezwami na kumbi bakutaki bango ya kolala pe kwiti 2 semaines après bakuluna bazalaki kondongwana kaka moka ba policier ya même sous-7 ya kumbi ya moko azalaki ko rêver soit masasi beta eke ko soit mwana ya bato ya 15 ans oyo epesaki pasi tango sango oyo ekomeli la femme du peuple député ya district ya Tchangou Tatiana Pembe sans repos akitaki mbala moko lisusu awa na commissariat urbain epai wapi kokutana na colonel oyo azali responsable ya police kotuna ye situation sécuritaire ya population ya Njili pour ceux qui likambo ezali kokoba kaka na sucette moko et sengeli ba mesure ezwama. Lorsque les problèmes se répétaient au même endroit, de la même manière, avec le même souci, avec les mêmes agents, et des mesures qui doivent être prises pour pouvoir faire en sorte que les mêmes erreurs ne se répètent pas. Tout ce que vous venez d'épingler, vous avez totalement raison. Njili est dans 13 quartiers.
Mais quand on insiste plus sur un quartier bien précis, j'attends aussi de la police que, au-delà de tout ce que la police rencontre, mais Toromega nous lissou, Ikolo a lissou pour faire en sorte que les mêmes erreurs ne se répètent pas. Kolonga a bango mibale bazongi quartier 13 kaka na nzela ba kutena deux écuries à quartier 1P7 oyo bazalaki kopota na lisusu nde la police ya commandant Kangambila batiaki bango maboko nde bakobaki nzela na bango wapi bake kokuta population asali sabotage na suicide oyo kumbi vers route Sekomaf. Commandant Kangambila taisi population basa la cavagence te. Honorable député, souci na ezali poste ya police ezonga. Aligi de population na ezanga police. Yango aye koluka lolenge ni na kolongola bureau ya manzanza ekoma bureau ya matériaux durables. Na lobaki tokotika la boye sa bureau la police. Ya telema lobi ezama la population na ngeko kufa te bokufite ngai moko na kozonga sa bureau. Policier oya beti masas tokokanga Honorable Tatana Pembe akobaki visite na ye na kotala mwana mobali oyo azwaki masasi ya 15 ans pe atiki lisungi na ye bomo mesano na nyonso population ya Njili alobi longone na yo Honorable Tatana Pembe po na suivi na yo sur terrain ngonga ebeti 160 policiers à proximité au Babutaki pour la former na Kasangulu Bayambamaki na esika na bango ya Mosala mokolo ya samedi 22 avril 2023 na terrasse ya Banza na commune ya Kimbanseke na présence ya beaucoup messe ya Kimbanseke mwana mboka Jano Kano reportage à Judex Makengope Lili Maleka. Awa la terrain sur Mbanza na commune ya Kimbanseke nde bayambaki 160 policiers oyo bautaki kozwa formation ya 6 mois ya malonga na école ya formation ya la police ya Kasangulu bakambi ya la police bazomaki awa lokola ba généraux pe ye moko colonel Dieudonné Kangambila azalaki mokonzi ya la police ya district ya Tchangu bakisa lisusu bugumasa ya commune ya Kimbanseke Jano Kano la Rose oyo yambamaki na bonheur nyonso pe ba invité misusu ya ndenge na ndenge bazalaki présent. Général Achille azwaki maloba pona ko souhaiter bienvenue na 160 policiers oyo bandimi ko salela ekolo na ndenge ya bosolo ko tala bosenga ya numéro 1 ya commune ya Kimbanseke azalaki nango pona sécurité ya population na ye. Général Achille apesa ki bango mateya wapi asenga ki conscience na bango esala bolingo ya mosala botosi na sima balakisa ki bango ba bâtiment oyo bakosala musala na bango lokola ba société pe siat nyoso oyo epesa ki esengo na bugumasa commune ya Kimbanseke Jano Kano la Rose komona lolenge bande ko agence japonaise ya coopération internationale jika na mukuse bango ba finansaki pona botongi ba bâtiment oyo esika la police ekosala musala boyoka Bugumasa commune ya Kimbanseke Jano Kano la Rose ndenge abetsaki ngonga. Chose dit, chose faite. Ba policier sengela ki bazala na bango pembeni. Ba policier sengela ki lobby ya population za na kimia ba vage na ba occupation na bango en toute quiétude bango yo baye. Eza susu te ba ojano ba kobelela kata onyoso. Lelo ko ba policier ba kozala na bango na ba famille na bango na mabota na bango. O ba koyaka ko sunga ka bango tina kata ndako. Yake pona kimia ekotaka ya kata ya Kimbanseke. Bumango na lonaki yango yo sili ko bota. Eboti nzete monene omoni yango. Donc tina kota ba sa société ezali siko ndeto aliawa tukoti bango na terrain ba s'imprégner na monene ya Kimbanseke bazali 160. Tobanzete mosala la police oyo ekosala ekozala kitoko kolandisama na formation ba uti kozwa ngonga ebeti. Ba victime ya guerre ya 6 jours où les kaka na ville ya Kisangani ex province orientale lelo et comme province ya Chopo oyo bakimaka awane nguma mokonzi Kinshasa bazali ko vivre na ba condition elongo banité yango babeti ngonga na kolela epa ya mbula matari boyo kabango.
basali presque mbula mibale mobimba ya kozela ba indemnité na bango liboso ya gouvernement central ya ekolo Congo démocratique oyo ezali kokambama na ye moko. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge bangonde banani ba victime ya guerre ya 6 jours oyo ebundamaka na ville ya Kisangani ex province orientale lelo ekoma province ya Chopo kati na ba troupe ya ba armée ougandaise pe ya armée rwandaise oyo esalaki ba victime ebele mingi kati na bango bakima awa na engumba mokonzi Kinshasa wapi bazali kofanda na kati ya stade Reine Astrid ex stade 24 novembre na commune ya Kinshasa. Awa bazali ko vivre na ba condition ya malamu te toyebi te soki bakonzi ya mboka bayebi situation oyo. Boyo Kangonga eza biso te nde tobengaki mboka mibale Uganda na Rwanda baya baboma biso lelo totikali biteni bandako na biso ebebi bamakambo na biso nyonso ebebi yango lelo toye ko se retrouver na Kisasa baye ko nyokola biso baye ko bengana biso na butu ko panza biloko na biso kutu bandeko na biso mususu bazomona na te yango wana neti tozolala libanda ba shock na biso na place ya bapota wana ekosuwa malili ezokotela yango baye ko bwaka biso a place ezokoka te tokomi lokola banyama. Président ayaki kotokola na mbongo ne babengaki mena lelo asali 2 ans mbongo na pe mona na kate koto kaka nde babenge na telefone ki aya kolanda mbongo etikalaka na oyo président Fachi apesa yango pona kosunga ba victime de guerre ya Kisangani babisa ministre budget abimisa babisa ministre finance adekese mbongo bango subazala na capital bapesa mbongo na biso tozo sala nini yawo bolingi tokufa lisusu donc boza souci na biso te l'état congolais a souci na biso te chef de l'état a souci na biso te donc biso toza bato te abapesa mbongo na biso tozonga epa na biso esengeli kaka na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tate ya bakongole nyonso kokota likambo oyo po ete mingi kati na bango bazali kokana kozonga na engumba Kisangani kasi makoki ya malonga ezali te. Ngonga Ibeti Bayi Fondation Henri Kisamu Kitambala bazalaki na activité makasi week-end eleki na commune ya Kimbantseke na Bokambe Miaye moko président na bango mwana mboka Kisamu Kitambala Henri Magie ba détail na Puris Pembele. Week-end eleki ezalaki très chargé pa ya président ya Fondation Kisamu Kitambala mwana mboka Henri Magie oyo asalaki ba descente ba différents quartiers ya commune ya Kimbantseke yambo dimanche 23 avril abandaki na quartier Libulu ya Zelo kokutana ba base na yo bazwami awa pona kotalisa bango toujours idéologie à parti na bango apose MP misala Fondation Magique esalaka sur terrain et suki bongote akobaki ba descente na yo na route Mokali na terrain si wambanza wapi alengelaki match amical moko entre équipe Mbazi Manimba Ndoso na Réveil Mondial wapi score ezalaki 3 buts partout. Boyo Kangonga Sidoso oye oye Mbazi Réveil Mondial oye oye na sepeli mingi lolenge toye kokutana na bino lisusu la kati la Fondation Kisamu Kitambala ezo soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi tobeta la chef de l'état maboko Yobeta na kati ya Fondation Kisamu Kitambala ezo ko soutenir Abdon Etina autorité morale ya parti comme nango aposem tobeta la autorité morale maboko toyaki kobeta mwa milulu ya match awawa parce que ezali loisir tosangana tozala bomoko tozala motema moko mpona todevelope mboka na biso tokende liboso lolenge apose melingi totonga tosala bilanga ezala mwana cirage ezala mwana verni match na sepeli match l'équipe bien na cadre ya fondation FKK Fondation Kisamu Kitambala. En tout cas, vraiment te remercier, président Labisso. On a soutenu vraiment match l'équipe très bien, malgré ça toqué 3-3. À la prochaine, tu vas aller te rebondir. Lokola mote mama wape bola mwaka bolaka mawa na ba basili kozwali kama asukisaki bongo na ko présenter ba condoléances na ye na famille politique na yo ezali aposem pamba te ba utai ko bungisa moko ya bango député provincial ya Maindombe papa Pia Lufutu pe lisusu moko ya ba membre na bango mama Georgette Nkulu Ngonga Ebeti.
Toko sukisa na basango ya société pona koloba ete population ya quartier Passade na commune ya Nsele bazali kolela na oetali érosion monene o esalemi na route principale ya terre jaune yango ezali kopesa pasi na bavandi eteni wana constat esalami epa ya Lili Maleka pe Jidex Makengo. esali deja pene ya mbula mibale uta érosion oyo ebanda kobundisa bango bavandi ya terre jaune awa na Passade na commune ya Nsele koyoka bango moko bavandi ya esika oyo uta tracteur moko eleka awa etika batrace depuis wana mabele ebanda kofungwama kino érosion eye kosalema pe ekoma monene oyo ekoma komenase bango ndenge bozali komona bandako ya bato ebele deja esi edinda na mabele misusu ekomi ya depa ya kokende population faible devant érosion oyo bakobanda wapi pe bakosuka wapi liboso ya érosion soki gouvernement atie bango maboko te po awa ata botie basaki ya zero bobwaki matiti ekosimba te ezali kosenga kaka intervention na lombangu boyoka bavandi ya terre jaune ndenge baleli na kobetisa ngonga zele oyo ebandi banda kala tozokatisa awa tingambo ya mai wana tokei ngambo ndenge bukibuki ndenge ozomona boye mapango ya bato soki ke bakolo mapango baza motema mabe mbele biso toza na place ya kolekela te toza na riske ya poto ya kura oyo eko elisusi eboma bato nsima baya koloba ke nono oyo bato bakufiki boye tokende kosonga bango na mbongo olia baya kosonga biso awa basali biso nini oyo batiki eske Congo totondisi bademagoge ou bien ndenge nini kaka bayibaka bazoya awa libenge oyo ça fait longtemps msani na bazosala biso oyo tozosala tozokende wapi ete uti wapi awa peuple azalaka te tobandi ete gouvernement asili koyoka bavandi ya terre jaune ndenge baleli ngonga ebeti nani akotia lisusu tembe bilembo yangoyo mosala ezomonana après avoir kopesa plus de 5000 moto na bawewa président Ziko Mukanga représenté ya bamotocycliste nyonso ya République démocratique du Congo aye lisusu na opération koma kololo pango oyo ezolakisa puissance pe serré ya président Ziko Mukanga batu ebelo bozali komona bayende kozwa mapango na bango bapesaki bambongo na bango bamoni bilembo yangoyo bandaku yango ezotongama bawenze pe yangoyo mosala nde ezosalama awa na $1300 ya pamba ozwi lopango na yo babengi yo kolo lopango Zepa na ngana olala pongi à l'aise. Nalia tena za à l'aise. Nzela ya motuka pe ezali, nzela kitoko, concession ani petense o bozali komona, président Ziko Mukanga atse yango nde pona ba congolais nyoso na mbongo mukie okomi kolo lopango ba aveni yango ezali aveni Ziko, aveni Ediko, aveni Lulwa, ba aveni eza ebele yo pesa kaka confiance na président Ziko Mukanga okozwa lopango na yo botali malamu lelo to tie déjà ba tracteur misatu oyo zo sala déjà musala awa na opération komba kolo lopango na mbango ya muke concession ya liboso o to salaka na $1000 esili to bani na concession ya mibale $1300 na $1300 ko sala ne pono zo lopango oye na $300 o pesa lokola compte tant ko pesa $300 1000 ekotikala ozwi 1000 ano divisé ngo par 12 obandi ko pesa muke okomi pe kolo lopango to yokane déjà na société ya ba américain c'est-à-dire ndenge to sala boye d'ici 1 mois bazo ya kotonga 10 000 maisons batongeli ondako ya 2 chambres à salon na nyongo obandi kofuta muke pona kokutana na président Ziko Mukanga yo benga nanu numéro oyo topeleka na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka are Mabaya na commune ya Kalamu okomona immeuble Efra kota solola yo pe babenga yo kolo lopango na basango oyo nde nazindingisa ya kokabwana bino soki bosepelaki na basango lelo mardi 25 avril 2023 bopesa matondo mingi na Sardudi mbodaki na biso sima ya kamera Christian Makutu asimbaki biso na montage ngana bino tokuta lisusu mikolo ezali koya bozala branché na manaka ya kanaki télévision Télé Vérité.